Parce qu'Azoluka, dans le biais, dans la pour sa présidence de la République, je vous dis la vérité, ce n'est pas donné à n'importe qui. Le président Kabila n'avait pas l'idée à la présidence Congo, qui même pas na plan. Vous comprenez? Mais les gens sont assis. Pendant que tant père na Koufi, lui il était là quelque part. Ils ont choisi Babi qui était. Et bon, la diaspora, parce que bien venu la diaspora, tout le monde a peut-être à représenter Bisson à Congo, Abim Samuto, la diaspora. La diaspora. C'est Moto Vandakawa. Tant que le président Ngando Babing Saka na États-Unis na comme ce type on a Bill Clinton. Bill Clinton, tant que Saka président Ngando Kuna. Babing Saka Paulo Bamamone. Yezaki pour na basolo là pour babim sa leader mona Congo na lobana ba combattre na bino za malamu boza ta président Ngando za la représenter ya combattant. Non ba combattant te ba congolais na diaspora pour la présidence d'élection parce que yango qui parle de choses on kana un bon encadré et puis ba conseiller bien aux anneaux bien ba Bouddha ba bioté ba Bouddha ba combattant ba diaspora ba combattre ba bino diaspora to bazaka na besoin muduté est-ce que tozana premier tozana président communauté rien Papa Ngoma ça président communauté ça président groupe na ye groupe na Papa Ngoma ça président communauté malgré que batebele ba Bouddha eza communauté eza groupe na ye eza groupe na ya sala ala groupe na ye ala groupe na ye loko andetinga naza président ya pastor in de communauté ce n'est pas dit que naza président ba passer mais naza yoka kombo pastor in de communauté siko ba ponanga président na bango siko président ya communauté mais oza passer oza président ba pasteur non mais naza siko président pasteur ya ba communauté ya communauté to sanga na bango ba pasteur Bichel na ba pasteur ba changa président ba binaza président est-ce na ko lo ba kinaza président ba pasteur nyos non donc de la même manière ya za président ya groupe na ye oh ya mais za président communauté pour les ala ngote parce que yango moni mais ba ndeko mususu ba bango ba budé bango ba sala pe ya bango groupe na bango eza ba groupe eza ba groupe eza président communauté parce que les Congolais se sont assoiffés de pouvoir bazara assoiffés de pouvoir pour mes ana za likambo assoiffement ya pouvoir. Ozomona omonga ndena alia bato belé bazoloba yo mobini ba aganyaka nini ngana yeko silisa diffamation na yeko silisa ba mensongerie mensonge na kombo ya un certain innocent ya bato le président Kabila oza innocent bozoloba que non ce n'est pas lui qui tue. C'est pas lui qui tue. Ce n'est pas lui. Et c'est qui tue alors? Mais ce sont des kuluna na ba bandi bato bandi Congo. Non, passez bien venir salaire dans lobby tant ba militaire ba bimi na nzela. Na lobi omoni lelo ndenge zali na Congo wana soki bazo mutu moko zali responsable si ba massacre ou bien ba mettre eleki na Congo wana yamba na fond wana. Allô bonjour. Allô. Oui bonjour monsieur obengi biso bi kombo nani? Ngaka Gabi puisque monsieur Gabi mboka bato bazo banga ko benga yangana ngana bengi benga Gabi loba mutu na ngai yama mboka sozo banga vas-y parce que mboka wana mukolo na ngwa zate za mboka ya biso nyoso vous comprenez? Ouais. En un mot, pour Makambo est stoppé. Ngaï sont gouverneur de la ville. Avant d'autoriser quiconque parti politique. Faut moi sinon Zala, banano faut bazala na première ligne, ba cousin na yo ba tout bazala parce que o ba kufiwana ba membre famille politicien mon côté. Alors pour na reçu que ça tant sous ba okat, ngako to bobengi sangana ya na plateau yaka next Saturday yaka. Na kosanza quoi. Yaka next Saturday. Na lingina lo ba boye pour na zala satisfait, ngana lo ba kango déjà na bande ko na Congo, pour na zala satisfait tous les opposants wana basengaki autorisation na gouverneur il faut bakanga bien na bango il faut ba futa ba via bato ba kufi bato bazoki do bakanga monsieur Gabi je suis pas un villageois na monsieur Gabi né à Kinshasa grandi en Europe monsieur Gabi oui oyo lobi ke faut bakanga ba opposant. Mais oui, oh bah ça YouTube là na Congo. Na Congo, yeah. Yo le bakanga ba opposant na Congo. Obligé. Non parce que opposant mutu basenga ki marche ça la na Congo. Ouais, yango ebomisi bato. Oui. Yango ebomisi bato. Donc bango ne baza ba coupable. Ba coupable. Oui. Ba opposant. Mais oui. Na Congo. Oui. Mon cher, eza makambo ya mboka. Toyebi. À part tozali bandeko. Na kutu nazala ka fanatique ya mutu moko te no mona ngaya. Oui, na kizeo te nini yo amutu na ngai tozo sololande pona mboka na la ka subiente. Ouais.
Yangwana koko yoka ide nanga. Vas-y. Mutu moko taza demi-dieu na mboka wana. Oyo basenga ki permission na gouverneur, il doit être arrêté bakangama. Il faut bakangama ba saisir ba bien na bango, batu bakufi, bana bakufi. Dis n'importe quoi. Ça c'est dit n'importe. Nga koko fo benga sanga na plateau na ya. Kitoko. Next Saturday, ata Saturday ozo na to benga sayo. Nga fo na ya na plateau wana. Kitoko monsieur Gabi. Kitoko. Ba futilité batu bazo benga oyebi président batu bazo ba gros bébé, ce sont des gros bébés au ba bongo. Merci. Merci monsieur Gabi na contribution na yo. En tout cas là le message est lancé. En tout cas là tout ça qu'on s'approcher un peu vers la fin, il y a programme na biso de l'eau. En tout cas Tokozala n'a pas assez bienvenu mes salaires. Pourquoi mes allés belé parler sur le Congo? En tout cas, magam oyo esili awate et puis tu continuer en gros. Ma solution d'aller belé, faut en parler mais vu tant la biso allait un peu limité. En tout cas là, on peut pas parler tout aujourd'hui. Je crois que passer bienvenu mes salaires. Même samedi au samedi jour là, nous sommes encore pour en plus en parler encore sur la situation au Congo parce que Congo, les amours on a biso Congo, ça nous préoccupe biso surtout Congo. Ma famille basali kuna tona babandeko tozana babate belé basali wana comme j'étais dit au début massa au à Londres massa langa emedo ilunga kanka massa na kufema piage wana les gars il est na mona kilo bebse na il est vraiment il est par terre ali mbido akoma mais yango na posa ba innocent ba parce que ce yango na lobakite nazo lobango bien ce qui Tshisekedi avandaki na poto makambo ile kana 19 septembre il sala maté parce que batini nga message batuni bongo ewongo kamanjangu ye kamanjangu asali kamanjangu asali pona baneko lobaki makamanga ndoko lo batie kamanjangu pourquoi ya kozala représentant ya ba nani te tout next call. Allô bonjour vite fait 1 minute parce que tu combien souka ya programme na biso. Allô bonjour monsieur obenga bi komo na nani ya komo na monsieur Jean ngam na to obenga na Birmingham monsieur Jean na Birmingham vas-y 1 minute vite fait passer tout na souka programme. Allô oui toujours vas-y 1 minute vite fait na lobby oui ouais soki monsieur Gabi wana leki ya lobby ba kanga ba opposant tout wana oui ba kanga opposant parce que ba bomisi peuple bon ko ba to ba kufaki da beni ba kanga nani. Thank you. Répondez vite fait passer tout le monde. En tout cas, monsieur Jean, merci na yabi goza na souci mboka. Nenga pe na zana souci mboka makasi we ba te emo na vanda na lelaka. Mais le problème c'est que bata beni wana ndeto lobi ke so ba kokanga toujours eza bato yo bazoluka Congo ezala na mubulu na sens que bazana besoin que nous sona cible la bango zaka président Kabila. Tant bango bazobuma na babeni wana c'est que biso peuple congolais to silikato bani mutazo buma Kabila. Alors ces gens là ce sont des gens babemi qui tue les Congolais na bemi là-bas. Mais ça banane ba rebelle té. Et ça ba makamwe ba. Mais comment les rebelles peuvent entrer dans na bino ça? Na Nigeria et ça plus pire que tous là ce qu'on a besoin de toute émission. Allô bonjour au biso public comment vous appelle? C'est Roger. Allô? Roger, c'est Papa Roger. Papa Roger. Vous toujours Papa Roger, vite fait passer tout le monde souka. Yo bienvenue, yo se penandenge ba mercenaire wa toni na mboka. Yoka. Yo ba pe un jour. Yoka. C'est la vérité. OK. Mutelo kumisa toni si ba soudanais, ba rwandais, lelo bangolais ba koti. Bienvenue au Lala. Merci, thank you. Thank you, Papa Roger. Alobi, Papa Roger dit Osuka. Osuka pe solo. Na suka likamni ngala osuka nani. La première maza impoli. Aza impoli, azo respecter na ngate. Azo respecter ngate. Ayebite que sacrifice ni ngala sala ka pona ko silisa ba ke impolitesse na bangwana. C'était un impoli. Pour un impoli abo ba gouverner Congo ndeni. C'est là un impoli abo azo lo ba déjà que ba kolisi ba soudanais. Les soudanais, les rwandais bazala ki déjà na Congo avant Mobutu azala. Azana information. Ngala kinoate. Bazala ka ngala camarade na ngai to kona na bango. Mwana ya Bull Mitch. Baza ba sénégalais. Parlons pas ça. En tout cas, là, je vous rappelle que les prochaines émissions, on a Pessaboul, les programmes à Pessaboul, pour parler sur deux sujets. Kofi Olomide a fait une amie qui est notre HLM, tout ça, Bourrique, et puis de parler sur le footballeur congolais, tout le monde a la communauté. Merci de nous avoir suivis. Tout le monde a